Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà votre humble servante, Maman MK. Je suis là encore une fois de plus. Je profite de l'occasion pour souhaiter des bons débuts de la semaine. Aujourd'hui, c'est déjà le 22 juillet 2024. Je souhaite des bons débuts de la semaine à tout le monde, c'est-à-dire de partout où vous êtes. En tout cas, que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Famille Bota, shalom. Les Dinachou, le Pécha Lover, les Abakouk, les Keviniers, les Bacheru, Binognon surtout. En tout cas, que mon Dieu puisse vous bénir de partout où vous êtes. Votre chaîne de référence est là, MK Mbelou TV officiel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Ma grande famille de MK Mbelou TV officiel, voilà, on est là chez Bellevue Télévision. Tout un film na biso oezali koleka armée de guerre. La famille tomoni film wana. Nayebisaki biso o nano atali yango te azonga na lombangu po alanda filme oyo me lelo toyeli penza yango te me tokolobela yango na suka tozolakisa biso juste toyebi biso nyonso tu mama na biso top moko ya mama famille Bota akufelaki petite sœur na ye propre, c'est-à-dire petite sœur biologique naie. Donc tout le monde au vidéo bozomona wana eza ndeko naie Bellevue quand il la patrona akendaki ko rendre visite car ndenge ezalaka ma famille pour Bible lobi na biso ete to lela na bae oyo bazali kolela et puis to sepela na bae oyo bazali ko sepela. Ndeko na biso Bella alobaki akovanda te malgré ba mafeti malgré mais akokende quand même ko consoler pe moko oyo ya ba artiste ya mboka na biso ezali mama top watu la mama gauloise. Voilà la famille obuzomo ezali tangu Bellevue a komaki na pai ya mama na biso top wato toko la biso son toko yoka son wana et puis toko zonge la biso lisusu juste après to poto continuer pourquoi tout ça la moi analyse ya film na biso et puis annonce ya film na biso oezo banda bientôt balobi mama atika bana na enzala te moi si oyo tonda boboto mariage truqué mama bazwi wapi pardon total nayebi te soki en tout cas Bella mutema o azaka nango ya kiboma mandeka ba mama bazalaka ya kondima vanda na nzala me bana na bazanga bilia te la famille o vidéo bozomona na tieli biso pembeni wana eza Bellevue akendaki ndenga na lobi ko compatir na mama na biso top pour la mort de sa sœur donc bazalaki wana pona ko partager mawa ko partager vraiment mawa mais tolingi tobeta no moi lisolo mukie pona tinana arme de guerre tomoni arme de guerre comment est-ce que motema mabe mama oboti bana na yo lokola mama Marie-Hélène ozana bokaboli bana na yo c'est vrai batumsu baloko non bana soko boti bango dize ozana mwana moko oyo kolinga makasi mais moi je pense que étant parent étant maman étant parent responsable ata ozana mwana moko ngaye na bimisa na pasi na bona pasi pona mwana ko luka ko sala te que bana ba remarquer que non papa linga mwana ndeko na biso o makasi ki biso. Preuve en eux. Na Bible, tout le monde qui Joseph, na bandeko na ye tellement ba mona ki ke oyo aza beaucoup plus aimé basala nini bakende côté kandeko na bango. Bakende côté kandeko na bango po ba mona que mwana oyo aza plus aimé. Bandeko na nga nazobisa biso makambo bayaka ko lakisa biso na ba série o ba film o totalaka il faut to yebaka na ebisa biso to luka kozwa 1+ to luka ko yeba nini eza sima ya film o ba eli biso leçon nini eza wana ya ko tirer arme de guerre tomoni papa Kofi abima na mwasi ya mwana na ye tomoni so nango vini aza impuissant vini aza mobali te mais bozomone boye mobali mais ki momoto ya ki mobali eza ete pourquoi parce que eza ba inceste eza ba esprit o eza na kati wana bandeko na ngai en tout cas ba bravo et puis ba merci na ba artiste nyonso tout ba jouer
tomoni Kenny, tomoni Kelly, tomoni Davina Apwa, tomoni Daily, tomoni Gesho, tomoni Maman Marie-Hélène, tomoni donc ba artiste nyonso tout o ba jouer wana ba incarner ba rôle na bango en tout cas kitoko makasi. Et tomoni déjà Maman Bouakeli biso o ba bengi mariage truqué. Et puis l'icône nanga lobby, quel que soit l'âge de l'individu qui part, lorsqu'il meurt, il est toujours trop tôt pour celui qui continue. Quel que soit l'âge de l'individu qui part, lorsqu'il meurt, il est toujours trop tôt pour celui qui continue. Bande konanga ezali eloko moko ebile na tangi nini o belve a kominga bi nzambe moi so to sala nini en tout cas to sala moi si o nini alobi ezala age ya mutu oyo akei to mona ngo mutu mone uto bota masika mama boti mone mama kolela douleur wana eza na motema eza pasi pona mutu atikali ata age ya mwana ata soki ne o koko na bisa kokisi 100 ans lelo koma osala ngo ba feti mais o mona ba oyo yaye ba kozala toujours na douleur na mitema na bango to yebite film oyo bela eli biso oyo mariage truqué ekoye la biso nini likanisi nini belvi azana ngo po aya ko bakisela biso po bango baya kaka ko bakisela biso 1+ na o tozala ngote nga koma prenza très sage ba film na biso nyonso tout na koma olandela ngo na eba pourquoi ba eli biso film oyo qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre. En tout cas, famille Bota, bravo na bino, focus toujours, film na biso ka ndenge zalara 16h30 heure de Paris, heure de Kinshasa pardon. To zalara déjà na phone na biso les okota ka pion. Na ku de mikolo na komi moi 2 jours na saki moi mutaliboso parmi les 10 premiers. Donc tant ezo bazo lancer ka bo ngape na zokota. Na olinga ku te so na yo kalisolo pa maman. Na lingi te Esther alobango te otala itezaki boy na lingi ko kalisolo te na linga mona vivre ba expression nyonso tu na tala na lande lobi na okeli Marie-Hélène mawa na okeli Marie-Hélène mawa Marie-Hélène banzo kanisa tant belve la kai Java liputa Java a négliger liputa wana azu Marie-Hélène qui est super ezaki Mariate Naomi, pardon. Comme Naomi na mwindo Marie-Hélène avanda zo kanisa binzambe na ngai na salaki nini na bana ngai. Ozana bana na yo zala na bango nyonso tu malamu parce que bana na biso tozo bota lelo baza futur na biso ya lobi. Biso bana ya lelo toza futur ya ba mama na biso o baza da ba koli déjà bazo ko kosala te toza wana moi 1 franc moi 2 francs moi 4 francs moi 10 francs moi 100 francs maman za ko se retrouver nazana mwana nga na bota mwana parce que ba mama to souffraka makasi na butu mwana soka zo bela mama za wana pona uteke na ya mwana to souffre kama kasi biso ba mama alors conseil nga onga na tirer moi ba kambo belé na kati ya arme de guerre o na tirer moi makambo belé na kati ya arme de guerre o vous savez il y a des choses o isa so qui est salami à l'instant bolukele ngo solution vous pouvez avoir bolukele eza problème bolukele ngo solution bokoki ozwa solution hein mais so ki likambo vandi et baby tala siko lelo mwana biso vini ava azaka aboueboué azaka welele donc epesi penza pasi makasi ma grande famille de MK Mbelu TV officiel donc film na biso ezoya mariage truqué tozala déjà ready tozala prêt pour semaine ndenge bandi boye lelo j'espère total la dernière épisode lelo lundi total la dernière épisode ya film na biso arme de guerre je crois mercredi déjà tozozwa film na biso ya sika mariage truqué car maman ndenge sepelisaka biso tokozala jamais déçu to s'abonner massivement ba ono batali film na biso arme de guerre te boke na lombango na Belle Vie télévision boke ne kolanda film wana bokozala édifié.
Oh, pezoya, tozo zelango maboko polele. Un grand merci na bana famille du Botanyo so obo sabona na MK Mbelu TV officiel. Je vois ba Jemima Mavungu, ba Orange Cleft, nazo mona ba Mama Clé, Mémé Clé, ba Mama Wina. Donc, boza tellement nombreux, boza tellement ébélé que so na bina mando tanga ba komo na bino ato lalawa. Donc, voilà. Tobaki to la biso mo eloko ya mukie. Pour nakutika bino nzala te. Voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel. Aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir, ma famille. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Bisous, 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 bisous. Bye.